Mbote na bino nyonso. Ici que je n'ai bino. Pas congolais nyonso de partout vous êtes. Mbote. Il est 3h25 à Montréal. Donc, je pose. J'ai eu l'occasion de faire la vidéo Oyo. Vidéo Oyo, message nanga, donc adressant particulièrement et pas maman livre. Maman, on a commis na motema nanga mobunga. Na mboka na biso. Soki eza na bato. Balinga yo, eza na 80% balinga yo maman livre et 20% baboya ba œuvre na usalaka. Mais likambo eza eza que na linga na yeba maman livre. Est-ce que ozara penza congolaise? Soki eza que ozara penza congolaise maman. Est-ce que ozara tango conseiller mobali na yo? Mobali na koti na mboka na biso asali 18 ans na pouvoir. A ruiner mboka na biso, a détruire mboka na biso, ba licencier ba comme ba coordonner, ba comme ba poussière, ba soda ba comme ba lik kindumbe se multiplier, kulune se multiplier, ba emploi zate na est pays na biso ba crime, ba massacre ndenge na ndenge. Et il y a que les groupes de ton mari nde ba bénéficiaka na mboka ya mbongo na biso. Malgré nyonso wana Kongola tikala ko bima na balabala tasala trouble ndenge bamboka musu basalaka. Ce Congolais sala trouble te asala dégâts pour benga na mobile non c'est pas que Congolais azala non. Congolais za mutu moko azara brutal te azara mbangu te aza mutu moko azara na se achara makamne sto na se. Et donc une femme nini oyo ebisaka mobile na yo na 18 ans de reine au Bosali maman. Mobile no yaki na bot na bilamba vers na nzoto. Mais Dieu lui a fait grâce, il a commis ce qui est milliardaire. Abalio loko l'épouse. Loko l'épouse pembe na mobile na yo. Conseil na yo ezakani. Est-ce que vous aurez tant rotali ça y est que papa est talamboka oyo tande to kutaki yango tande to komisi yango. Est-ce que vous pouvez ça pour mobile no conseil te c'est que ekoki ça mba no conseil te azar brutal au kokoloba te loko a moi souper ses conseils maman songa mba na yo et ça lelo pas si ce mobile na yo lelo akufi liwa Samuel Doe et que ça lelo pas si ce mobile na yo akufi liwa Thomas Sakara vandika a beton sous place bolala rawana mbula masasi mba moko et ça passe et que ça la passe si ce qui lelo aloba kufa baliwa oyo ba président mingi oyo basa kosaka na pouvoir bakufaka wana bana non lingati loko ma vevi ya niveau moko ke ba bomi mobile na ba filmango nde Kadhafi ba filmango nde te nito mona mutaka la Samuel Doe bakangango singa ba diembi ki bakangango singa tina voiture ba benda ye dis à ton mari bokende ba millions obo déjà bozui etanga maka. Parce que la Bible est précise, bien, nous sommes tous à la ranasse, nous sommes bango déjà. Donc, et tant que les ala bongo, alors ton limite 18 ans de souffrance au Congolais à Monaki. Mais il est temps de mbal na yo o yebisa que non papa. Tikala a vinde ba commission ce qui nani yango wana vie, tika pouvoir. Et koki. Ote mobile na ki retraite, mais ba retraite wana nyosto mobile na zo sala wana. Eza pour ani pozo na pouvoir. Mais pourquoi mbal no za pour ça akufa liwa moko boye yongo sna otika koye batate ba compte mususu otika ngo parce que ezara bongo ba président Belo ezaki ba kufa na ba brutalité batika ba mbongo dipai na dipai. Congo etali nyonso o mobile no salite. Mobile no bomi ba port asali biloko na yamiki. Mobile no bomi ba compagnie asali ba compagnie na yamiki a détruire mboka na biso. Ne ba pays frontalier nyonso congolais azana valeur. Le seul espoir na souba congolais c'est Angola les le koi. Le to comment ko kacha ba mai par-ci par-là pour nous lukaka moyen de vivre. Please pour l'amour de Dieu maman Lise. Message au eza pour na yo. Congolais linga ko makasi. Congolais linga ko makasi.
mais bolingo wana o balingila ko makasi c'est parce que tout le monde a cause innocent, tout le monde a cause a manipuler kayo, a maltraiter kayo. Mais pour les autres, bah mon aki mobile non ça la mabe, yo ya kana pour ngoboma moto pour na donc s'il vous plaît. Yebsa mobile na yo et coquille. Parce que sur avant de la poste na yo ba pesi bon garder ba millions na bino congolais a continuer à souffrir si notre président aluka atombola mboka na otika mona mobile o azwe si ka bo pesi chance. Il a la volonté les messieurs sauf que bozana boza ko empêcher majorité na maboko na bino mais bolingi nini au juste. Et puis bino bato boza ko entourer président de la République. Parmi vous il y a de vrais congolais. Boteki molimo na bino wapi niveau congolais azo souffrir. Est-ce que ça ba maison au bokenda ko signer l'impact nde longola rabino ki bon mototo nini lelo na wenze ba oteka mbisi bakata tomati bakata kutu banda kala mboka moko to defaka mapa